nenda kwa mfunga. Panguza mlibanele kwa mfunga. Ye nkangwa monsono ulendele kwa nifunga. Balongoke. Alelo. Kuvamu. Ya vidakanga e. Keleka kuna nyatikimu ya managametu kufuvilengevo ounu lungu kyandatu. Lungu egi nutikini kula yaka bombamu kulu ya ntima ya vidakanga. Yani wazei watingu wamputulukezo. Kyakala lungu kyakina tukakasema simbe lungu kya unu wafyokelekana mfunka matatu yotanu ye kumatatu ye makumatanu ye tatu. Balongoke. Donke lungu kya unu tukala kikulu ye kiesi. Keleka tukumili mundambu ishita wajaka longi yeto ya tete munzila bayimidi. Keleka ndinga pemba kalunga furuna kikulu la kubama nzila kwa beno kansi dodokolo yeno tusalile ona. Ndinga pemba kalunga batuvene nkunga mina lukubili kansi tunuani netangu kati suru ya mfuru. Furu kwa ndinga pemba kalunga. Kansi aitata ati mama kova dodokolo yeno ketuna basamu afua. Basamu akiese tuwena. Ndinga pemba kalunga ake kimbilanga tubamu kule ntima kwa yavi takanga tukaraki kilwe kiesi. Jipapela, silensu. Umwe sana kiesi kubali midikie tukadi yavi takanga fuwene kwa nikikiru muziki. Balongoke! Tanzala panda.
keleka lendo kwa ya vitakanga kwa yeto kakakikalanga keleka yoyo ikele ndambu ya bayimbidi tuwililongile tutatete munzira bayimbidi ya batuvene kunga mitatu mukunga wantete vuvele vota tanzala mpanda tela vene muna yonzika balongo ke keleka mutandu kyaki tuna yotatanza lambando tela vene pasi foka tupangulwila omana vela masweka mabalongo ke masabantu ankaka kyongo lutafila kana kutovofu mukimbangu waisa kwa yetu yonge ndinga pepa kalunga batuvene kikilu mkunga mitatu wanatubwida kamoko mangolo mule mwenye ndinga pepa kalunga ndinga pepa kalunga bahuvelevo kwa yetu tunamukatika futu wakana pamba vila unafuwa mweke tutasala saluko tuba ikama pasivo tuenda esalo ketekena kuna tuwalakadi kana kutuke lulongele kumasima longi la ndinga pepa kalunga sila tuvana luzitu yengolo kwa bakulu betu balongo ke wawu tukuminikikilu muwola esitowa jamfini dila litukatuidi munavinga yetu tuza mafulo kyaki twawa mkia bila mkia nsasa ya vitakanga kazengo lonsi tukumini muwoleto ya malongi dianu tekela twatule longi yetu tutatela misa longi yetu bakonsono sika bakapela sambo pasipata tula longi yetu muna dufufa keleka akitata yaki mama tukumini wawe muwola esita wa longi yetu ya mfini mamonso no mavyo kuna tandu ya kisituka kumuwola ya ikansi doloko lodienu oyeto tunayevo velo ya iva na mingele tunavozi telefoni tutula kigilu muna vibrasamu na silensio kwaki mama bekalanga yowana dodoma lungo wana ikatutulila maso kokadi ngola ya kitu kuanga mena kitu awidi ko balongo ke keleka muna luzitu lwa wonsono sitwa sisa furu kwa mfumo kusuta muzala panda na ngola pasi kubalenda kutudikila muna lumbu kya uno furu kwa mfumo kusuta muzala panda na ngola Unakituka banzala mpanda ilitelekina mukapona Liga kwa sola Wasala kisanu mukatika mpova isiku na kataka wakumekulendo Unakituka banzala mpanda ilitelekina mukapona Liga kwa sola Wasala kisanu mukatika mpova isiku na kataka wakumekulendo Unakituka banzala mpanda ilitelekina mukapona Liga kwa sola Wasala kisanu katika mboga isiku na kataka wakumekulendo matondo mingi nataka mokeli wa bikela mobiso apesi biso lisusu tango pepema po ete tokutana na mokolo mwa lelo matondo mingi na badongo na biso baso kami kabaki mbeka pe makila mabango masopamaki po ete biso toyeba mokolo moko ete ezali na bayeba bundaka mpona bolamu na biso matondo mingi na bakopo na biso pe baevanso balekelaki biso liboso pamba te kozala na biso lelo emonisi kozala oyo bango bazalaki babatelaki pe basungaki baboti na biso oyo baboti biso pe babatelaki biso mpo biso tomona na lelo matondo mingi na mukimba oyo bamikabaki mbeka mibu tuku misatu ozanga lisusu omona mwasi na bana pe zingazinga ni nyoko ya motindo na motindo kasi bakangaki motema na ntina ete loposo moyindo tozala lisusu na molobeli epai ya tata mokeli tomona nzela ya lobiko pe bongo tomona nzela ya bozongi
na mokili na biso oyo tobungisaki solo mpenza mpona yango bomoki bango bokoki na bino na lokumu. Matondo mingi na bangunza ya bomoki bango, matondo mingi na bankumu batali mabele mpe bakitani na batali mabele to mpe bayambaka mabele na ntango ya ebandeli. Matondo mingi na basejeka ya babimbuka na banengwa bangunza, matondo mingi na babiangami na biso banso bamokolo mwa lelo, matondo mingi na batata banengwa bilenge bana oyo toyanoli lisusu na mbela na biso ya mokolo mwa lelo. Tsona mwasango opemi bwa mibale sante ya mibale mibu mokama na tuku misato oyo ebalani na mokolo mwa lelo, tuku misato na moko sante ya zomi mibu koto ibale na zomi na mwambe. Wapi ezali biso lisusu kokundola to mpe bongo kokanisa eleki kama misato na tuku mitano na misato ya mibu buka wana na mboka mwila bakataki ya bitakanga kingo na bitumba biye bizalaka na ntango yango, wapi bawelaki mabele mpe bomengo ya mabele mpona biso. Nde bongo yango ya maso totombeli baso boyei bola. Matondo mingi batata banengwa bilenge mpe bana tokoliki ete baso tozali awa lingala tosalaka mwa makasi ya koyoka yango. Batia mpe mosemboli asembolaka na kiputulukeso te tolobaka na mbala moko ingetango lokola eza ndako o baputulukeso baza te kaki kongo na lingala kasi banza kongo eza mopene ya bayokaka na bango mpe lingala bongo topeleka nzela mokusi etoloba kaka lingala matondo mingi kasi tokobanda kosangisa mbala mosusu toyeba nza kongo, mbala mosusu tokumbi kongo ya kuna na mbanza kongo. Mokolo mwa lelo nsima ya mibu kama misato na tuku mitano tosengi na bakumu na biso baza na kati batelema na eleko oyo bandeko mpe bakoti bakumu tobetela bango baso maboko mbala moko mingi wana toyambi bakumu na biso bandoko ke nsima ya mibu kama misato na tuku mitano na misato ya mibu buta wana bakataki ya bitakanga kingo mpe wuta yo mpe oyoka sango yango
mokano kani ozua kama misato na tuku mitano na misato ya mibu eleki ya vitakanga akati bango kingo kona itumba mokano nini yo zuwa uta onyoka sango yango basusu bayandoli biso na toyoki te basusu balobi ingeka toyoka kata nengwa loposo na loposo bazalaka na bato na bango oyo bango bakozwaka lokola ndakisa ya molandi na ntina ya mosala oyo ozali kosala lelo to mpe kozala na bino lelo mokili moye moleki to mpe moye mobotami liboso na bino ezalaka ndakisa mpo na bino ndakisa ebotamaka mwana mobali mpe mwana mwasi tokolikya ete soki eza na mwana mobali alambi liyoto alandi nati alandi mwana mwasi alandi mama ndenge mama kendeke weze ndenge mama alambaka mwana bandi koimite mama wana ndenge abandi kolamba mwana mwasi ye mpe azoimite mama soki alambi bango mibali kasi ntango tomonaka bana oyo ya mibali bamosusu mpe na bana basi kosakana bazotonga ndako bazodimite banani batata bamason tokolikya awa mpe toza na bana basi babeta briki na bwate alimete oza mwana mwasi mobeti briki na bwate alimete oti zero oimitaki bamason mingi ya bamason eza batata bongo donc mwana mobali mpe awa mpe bazali babeta briki na bwate ya alimete donc toimitaka baye okuti elingi koloba baye tokuti bazalaka ndakisa mpona biso baye toye sima nde yango wana eza na ntina kati na mabota ya bana na bato ya koyeba mayema leka kopamba te soki oyebi mayema leka nde kosunga yo koyeba neteni oyo ozali mpe kosunga yo nini okoki kosala lelo kolandela mayema leka na mayema leka lelo na ntango ya biso lelo tokomi kolamusa makanisi ya bayini mabele oyo ezobengama lelo angola na loyembo ya lokumu ngola kelama oyeba bongo ngola kelama bango kuna balobi debu kongole bongo telema mwana kongo awa ngola kelama ekomi biloko boni kongo kelama ngola kelama kasi na ntango ya kala na ngola na kongo ezalaki lolenge ezali te ngola ezalaki mwa kombo ya mboka moko ya moke mwa mboka moke oyo bapesi kombo ngola balandanaki na wana nde bazwi kombo wana bapesi yango angola mobimba na ntango sikoyo ya conférence de Berne kasi na ntango ya kala nyonso tine eteni ya Gabon kwa mutu ti mboka oyo boyokaka Tchad
Hein? Tchad. Et où tu n'as dit? Kiagi. Tchad. Et où tu n'as Tchari? Kiagi. Donc, Congo, ils ont la limite, Bambate, ata Afrique, oyo tozobenga lelo Afrique ezalaka na Congo ya Afrique, te Afrique eza Congo ya mondele. Congo na biso oyo tozalaki na mona mabele oyo ezalaki Congo. Afrique mobimba ezalaki na Congo ya Congo. Yango wana toye kosala kintinu kya Congo oyo tobengi Royaume Congo, symbole to elembo ya kibokonzi na biso ndenge boyokaka mboka ya Israeli lelo. Mboka ya Israeli lelo ezali te Israeli ya Israeli nyonso mobimba. Israeli na tango ya kala ezalaka munene na basiri nyonso ezalaki na kati ya Israeli wana. Kasi na tango oyo mabele wana esengelaki etikala na libota ya Ismael, Jerusalem ebongaki basala ekolo ya bokonzi na Kongo sikoyo ya koko na bango Israel. Israel eza Jacob. Nde basali état symbolique na Kongo ya Israel. Yango état wana lokola ezali te Israel oyo ya Israel, yango wana ba Israel ba descendant ya Israel lo bavandi lelo na état d'Israël babengaka bango ba Israélien. Par contre mindele nyonso oyo bazali ba descendant ya Israël babengaka bango ba Israélite. Ozomona bokeseni wana Israélite azali Israël ya mobimba, kasi Israélien azali oyo avandi na état symbolique ya Israël. Ndenge wana mokongo oyo ya Royaume Congo avandi na kati ya état symbolique. Pomoni lelo mindele nyonso baprotejaka état d'Israël. Oyebi yango malamu. Eza lisolo ya kobeta te. Israël lelo avandi aza entouré na ba-Ismaélite, barabe. Mais Europe aprotejaka symbole ya tribu royale na bango. Et partout esika Européen bakende bakumba symbole na bango oyo wana. Balongo ke yango wana soki bomoni bango bazo protéger Israël lelo pe barabe na mikili nyonso batia motema ya kopanza Israël mpo bayebi te soki babomi Israël Europe eservi. Siko yebe Europe amonaka ete esengeli abatela Israël. Yango nomoni Israël eza mabele eza na bomengo te, mais azali protégé makasi na Europe mobimba. Netiaka confusion siko na mitu ya bato. Bato siko bazoloba balobi mais siko Israël ezalaka mesika nango. Totangi na Bible Israël ya mwana na Moyen-Orient. Européen baza na Europe. Mais ndenge nini bino boloba ete Européen bazalaka lisusu ba descendant ya Israël. Nzoka Israël eza makamisi tozolamusa. Ozososola bongo? Tozolamusa bino makamisi neteni wana po biso pe toza kovivre ba makambo ya balolenge wana. Alors les 10 tribus ya Israël, parce que Israël ezalaki divisé en deux.
nord na sud. Nord, Samarie, capitale. Sud, Jérusalem. Lokola na eteni ya nord, bazalaki na ba revenant ya déporté, yango esalaki ke ba samaritain na ba juif bayokana. Et lokola femme samaritaine mokola monaka Yesu oyo aza mobikisi na bango nyonso na Israël, pardon, na Samarie, na Jérusalem, lokola mwana mwasi wana apesaka ye mai azwaki bénédiction balongo ke lokola bayuda batekaka mokonzi na bango kosalaka ngele bateti oyo balingaka kolata bososoli te. Okoki kozala yoyo moko osali erreur, oteki race mobimba to oteki mpe peuple mobimba. Kaka mwana mwasi wana andimaki ke Yesu ye wana obikisi na bango ake kopesa sango. Boyebi lisolo ya femme samaritaine. Siko bajuif tribu royale basali trahison, batrahir mobikisi. Ponce Pilate asokoli maboko. Ponce Pilate romain asokoli maboko. Azwi bokonzi ya Israel ake nango wapi? Na Rome. Siko le 10 tribu ya Israel oyo ya nord oyo bandimaka Yesu bake kolanda lipamboli na bango, bango na bake kosiege na Rome, babénéficie na christianisme oyo Yesu ayelaki. Siko Israel oyo etrahir Yesu, tribu ya Juda na Benjamin batikala wana na minyo kosika bazalaka. Ozomona. Donc ti badondi na tango nyonso badondi les 10 tribus ya Israël nde bake kobénéficie lipamboli wana. Et Jérusalem elingi koloba ville ya kimia. Yerusalem elingi koloba mboka ya kimia, mbanza ya kimia. Hein? Et Jérusalem banda babungisa bokonzi tina lelo bazwa kimia. Eza wana ezaki yango wana bosalaka ngele. Bosalaka ngele ntango bozoyoka sango kopamba te. Eza lebele ezoleka na eleko oyo bato bazomona kaka kozala na yango wana tata alingi arapele biso lelo uta oyoka sango oyo nini ozosala po eleki kama 3 na tuku 5 ya mibu. Nini yango elekaka ntango biso bayino na mokonzi moko osala mwa parenthèse moke boyebi na mindondo ebele ezoleka na RDC na basango boyokaka ote bino boliaka mboko Kabila. Tososala bino mwa parenthèse wana po zoba na mayele zoba bengaka mutu mayele zoba ndenge mpe mutu liboma afingaka baninga na ye bato baza normal liboma. Eske liboma sa ndimaki aza liboma? Mutu alangwe pa ndimaka aza na kwiti ata ozoyebisa ebiso yozokanisa nini yokanisi na langwe. Mais bato bazomona ndenge ozotambolela na ndenge ozolobela eza ndenge ozalaka te. Okomona te mpo nazotambola boye naza na kwiti te mutu ezosalela oboyo kanisi naza juste te naza juste nazoyeba makambo nyonso nazoloba te bato bazomona te ndenge ozolobela. Donc zoba ayebaka te bozoba azosala. Boyebi soki bovandi liboke ya bato po bozala mayele mpona nini soki boponi mutu arepresente bino
Ce qui vous poni mutu a représenté bino. Moi je dis que nous sommes mutu na kosala na kombo na bino. Alors Moussa Pinaye ils ont représenté bino nyos. Bongo. Yango maïmadeka. Zinganku ngana ndimite kazalaka mulaiti na mapata. Na ndimite kazalaka munene kolongwa watika bo. Bazalaka kamutu na kanya batu. Kama botami kolanela dibota bota melaki abotami ayi mukota na bokonzi. Konzi ngaku d'ailleurs na royaume Congo azalaki 14e roi. Oyo mundele sikwa yaki kokuta. Alors Zingaku akutami na eleko ya biso bayindo ya kofuta nyongo ya bamindele ya 430. Ina nyuso ya wana bao kolingaka komela masanga. Soki bazopekisa bino komela masanga na kotia matoi na bino na distraction kososolaka mpenza te mpo na nini mundele azotiela bino matele. Oyebi mwasi bana basi bazandakisa mitano to motoba moko na kati na bango ayebolamba kitoko. Bon, sikoyo yebaka eki mpe kolamba kitoko azwi fiancé. Sikoyo fiancé na ye akoya me baninga wana mine basepeli te. Sikoyo ye alinga alambela fiancé na ye. Soki basepeli te bakopesa ntango po alambela fiancé na bandi te. Eloko bakosala soki si amibandelaki kolamba akotumbola ye po baswana. Mais ceux qui baswani miso na bango kozala kote nzungu ezali. Soki bakotia yango mabele te bakobeta ngo coup d'épée. Parce que raison oyo bango bakozala nango osi tokomi na phase ya bitumba ya koswana. Nona kaka koswana na koya kobeta nzungu no coup d'épée. Na koya kosopela ngo mabele. Mais soki ntango bazoya po baswanisa yo boyi na yo okoswana no te. Okoyanola te na kofinga. Au moins, on va concentrer dans l'âme. On va concentrer dans l'âme. Et malgré les ça, Atabasofinga est à la Dikosi, Mundoko, Ozoba Kis, Osalaboy, Yazo Yanogana Samuel, Bamoka de Bino. Alors, ok. Yamano moni pe bakalunga zo pekisa bina loki bokima kwiti. Bokima loyenge bokima ambiance parce que mundele aza ko utiliser oyo wana bokino mozala distrait boyeba te nini ezoya na bokili pe nini ezali. Adene bozomona bazofinga kabile pele na bakongole ndenge wana Patie Baouba Finga Kaka, nani président Kabila, c'est parce que vous n'avez pas vu les président Kabila, ça n'a pas représenté ni. Au second, comme la Moussou, si vous vendez dans Angola, vous prêtez attention à RDCT. Il y a qui pas vu dans la dernière Bakaboli Mabele, à se retrouver dans Gambo ya Congo, à se retrouver dans Gambo ya Angola. Angola. Mais quand nous sommes en Lobby, on va y aller, on est télé Angola, que le télé Nangambo y a Congo, il y a RDC. C'est que Angola va faire Basalaki, les Kisaki qui va dans le Kimangambo, va qui nous porte à la alors, dès qu'on veut comme ici qu'on gâchette, l'Afrique, on est Angola, Banta Congo, et continuer qu'on a la gâchette. Faut-il ni Basalaki. Parce que tant que oyo babi ici babundi bazalaki koya bakimulaza bazako bimela wana kuna kosala trahison osomona tomo makambo mike meza komemisa bato makambo ya minene yango wana Zingaku akutamaki nende kominele baye bakuti ye
mwasi yango lebwela mwana annonce ke banyunyu bazoya bozala mayele okosolola boyamba bango kasi bovandisa bango logique nzinga nkuu balongo nke ntango nzinga nkuu akutani na bato wana mayele na biso mpe esalaka na nyonso toyokaka lokola masolo oza mutu atieli yo mayele na bwanya sikoyo mindele ogaye ye kokawa ye akutani na nzinga nkuu basololi azongi ntango azoya na deuxième voyage aye na bamissionnaire mpo bateya biso soi-disant sango ya nzambe soki makanisi na biso eza malamu elingi kolobaki biso toyebaki tata mokeli te toyebaki ye te mpo sikoyo ye kokawa akende ozwela biso bamissionnaire mpo baya kopesa biso sango me réalité moko eza wana ke bakoko na biso bayebaki yesu te wana nde solo yesu bakoko na biso bayeba ye te mpe bazalaki na ntina koyeba ye te po yesu ayaki kolamusa bayeba bungaka nzoka na ntango wana bayeba bungaka ezalaki libota ya israele bakoko ya bamindele c'est normal bango po yesu ayela bango biso toyaki na ntina ya makambo wana te me nzinga nkuu ayebaki tata mokeli kombo ya mpungu tulendo mawesha nangila mbidi mukula bankambwa akongo nzakomba ezalaka na minoko ya barabe eza na minoko bamidele eza na minoko na biso seke toyebaki tata mpungu tulendo kalunga oyo akokela na nyonso me ntango bango baye bamissionnaire soki basaleli yo ordre de mission soki osimbi yango na lokasa okomi na okeni sikoyo natuni bato nyonso bazwa baordre de mission mpo ake mission alobi je suis en mission donc oza missionnaire balatisako soudan te donc il faut vous comprendre que bato wana nyonso bayaki nazala na soudan te bayaka mission sikoyo fo bino boluka mission yango bayaka ezalaka mission nini Diego Cao batanga kaka Diego Cao me bayebisa biso secret ya Diego Cao te balobi Diego Cao azalaki explorateur ceci comme mpe kaka ndenge yango keye Diego Cao mpe ntango ayaki azalaki kaka ye moko me eloko moko baflashaki biso ntango tozotanga bazalaki koluka royaume ya prêtre Jean donc bango bazoluka Inde bongo kotangaki bongo na kelasi ke bazoluka Inde siko balukaki Inde mpo na nini 1 Roi chapitre 10 soki otangi na bible yango wana omoni mfumukimanga atindaka bato bien botanga bible mpo moyibi fo kanga ye leloko oyo moyibi me kokosala te soki ozwi bible olingi otanga yango selo bapaster te fo tanga yango selo mfumuki po selo mfumuki mbango ezali il a interprété la bible donc soki ososoli ndenge ya mfumuki mbango te ozwi bible memango epai ya bangunza ya mfumuki mpo molingo mfumuki mbango elakisa o babombami 1 Roi chapitre 10 eza na libombami oyo ezolimbola ete bomengo oyo ekendaka na temple ya Salomo or wana ewutaki na eteni ya Ethiopie eza en face ya zandu ya Akaba ezalaki na Yemen ya lelo wana ntango wana
ezala Yemen onani Arabie Saoudite na ngambo ya sena yango tina en nyonso ebengamaki nde lolenge wana la reine de Saba ndeko na biso Makenga Nzamba awuti na Ethiopie akatisi na zandu ya Akaba nde sika bakutanaki na Salomo sikoyo ntango bango bamindele balingi baya Canal de Suez lero wana batimoli yango nanu te nde sikoyo ntango bamonaki côte ya Afrique bakanisaki ke facilement bakoki kocontourne mpo bakima na Inde toka continent yango eza monene ntango baye na premier tour bakomi na Ghana wana moto azalaki kokomande ezalaki Barthélemy Dias na Diego Cao azalaki second ya Barthélemy Dias bongo Pero Dias ndeko ya Barthélemy Dias nde alandaki Diego Cao na ntango sikoyo bakoti na Ghana na empire ya Ghana wana Ghana eza deja na empire na yango bakoti bamonaki eloko oyo bango bazoluka te babimi bazongi ntango bazongi Barthélemy Dias azwami maladi nde sikoyo commandant Diego Cao aza soldat militaire kobenga ye explorateur te parce que bakombi face na ye ya kimilitaire ozomona ntango sikoyo Diego Cao azwi commande na bapero Dias bango wana nde bayaki baye komona bouchure ya fleuve etango bazongi bake kozwa bamissionnaire parmi bamissionnaire mais ezalaki scadron militaire oyo eyaki majorité basoldat na basoldat bajesuite na kati soki bamosusu boyebaka te congrégation ya bajesuite ezali congrégation ya bamilitaire oyo bakendeki kosenga epai ya pape bango mpe bamilitaire bakota na kati ya katolike soki boza bamilitaire nayebi te soki militaire aza moto akofuka bamoto akosambela militaire azali agent ya renseignement parce que militaire aza moto ya sécurité leo biso toyebaka te militaire aza kaka mpona kobunda te militaire azali moto oyo ya protection na kati na armée lokola biso na Afrique toza na mikakatano nini tozoloba toza na baarmée te parce que tosalaka mandoki te toza na baarmée te parce que tosalaka mandoki te siko soki tolingi tobunda na bafrançais mindoki nini tokobimisa biso na Afrique bino moko bolongo ata eza te po bango ti soki basaleli bamoni ke oyo soki opeti zolo ebumba balobi topesa bango ozomona donc bato wana bajesuite wana na okambemi ya Diego Cao nde bayaki bamissionnaire wana oyo batikali kobongama lero bakoyawa bakobanda kolobela ndenge nini bakosolola ndenge nini bazwi 3000 jeunes bamemi bango na Portugal na mosala nini bajeune congolais ya ntango bakei baye kobalisa bango basi ya baportugaise spiritualité ti ndenge bobandaka bozala concentré makasi eza na eloko mosusu omoni bazopekisa bino mpo na nini batieli bino bafoto roman bozala bilingana oyebi te nini elekaka entre banzoto parce que tata mokeli
ye moko aza le plus sacré des sacrés. Bongo eloko ya simbi ekozala nini? Sacré des sacrés. Siko akeli yo bayebisi yo oza lokola ye, siko yo oza nani? Sacré des sacrés. Eza na biloko ebele oyo toza kosalela erreur na bomoi. Ata kolia bomoni mboka lokola Angola eliaka mingi baimporte, koliaka mingi baimporte kolela yango songo. Mais tokosani boye omoni biso atanke basacre ya tata moke ndenge bakeli banzoto na kati ya nature. E na kati ya nature yango na nzete na mbisi na nyama toza na ye bacomposant moko. Sikoyo biso il faut to renouvelaka nzoto na biso tokotisaka bonyama bonzete bombisi bondeke nyonso tokotisaka yango epai na biso. Sikoyo soki tokotisi epai na biso ekeli harmonie koyokana ya malonga na milimo oyo euti na nyama oyo euti na nzete na oyo euti na mbisi oyo euti nyonso epesi biso facilité ya kose communiquer. Mutu esengeli ayoka langage ya nzete, il faut ayoka pe langage ya nyama. Etokopesa ngakisa ya banganga buka. Eza na banganga buka mususu nzete akosalisela bato baloti yango na ndoto. Eza na musu ezaka kolota te. Mutu azobela obandi koyoka na kati no lokola kozwa nzete oyo opesa ye. Ozoyoka kaka bongo ezomenase yo. Tipo lobi botika na mbeka. Omeki mpe omoni kaka utabiki. Siko yo lobi ke nazoyoka. Nzoka nzete, molimo eza na nzete, o batiaka na kati ya nzete, ye moto azokomunike na molimo na yo. Ke ndeko yazawa aza na carence. Aza na carence ya eloko oyo eza na nzete wana. Soki ozwi opesi ye, ndakisa tombelaka Kongo bololo. Mingi soki malaria eza kosala biso tombeli Kongo bololo. Mais kwa nini tombeli Kongo bololo? Mpona kati na biso toza na carence ya Kongo bololo. Mais nzoka toza na appareil mobimba oyo epesaka bololo na nzoto. Pancréas ozomona ye kakundaka deja na bamalaria wana na bapoison mike. Mais sikoyo problème ezali nini? Pancréas na yo obomaka ye nzala, abelaka kwashe, aza pauvre, moyaka bololo pena malonga na nzoto ezala te. Mpona nini? Olingaka kolia bilolo te, olingaka kolia solo te. Yo lela babiskuit, babonbon, bagazoza ya sukali, to biloko nyonso ya sukali. Sikoyo esali ke sukali eleki mingi aitufe bololo ya pancréas. Sikoyo anticorps na yo oyo akobunda sikoyo na microbe kouta libanda na bapoison kouta libanda, anticorps aza faible. Yango na fo renforcer na bakinini to na bakongo bololo po esi edepase niveau na ye ya senye intervention. Mais omoni bakoko bazalaki lelo eza na bana mosusu oyo balambi bandimbi ya olinga olia te bololo wana. Mais bakoko bazalaki azotafu nango ya mobesu. Ozomona sikoyo ozotafu nango ya mobesu nayebiozango te eza bololo parce que modele asalaki mayela tobi bosomelaka bana na bino babongo na babiso. Alors, ok. Donc, même Kodia, il faut corriger yango parce que modèle
azotiela bino biloko oyo ezali plus artificiel moyen bo se communiquer na nature oyo ezingi bino ezali bato wana ntango bayebi spiritualité elokola bayebi yango babandi kosalela bongo tata na ndengwa nani apesaka nani ayambaka alors bazwi 3000 jeunes congolais bake na bango babalisi bango basi ya baportugaise mpona elengi basepelaki na mibali ya Congo to mpo bazwa bokonzi bapesa omoni etango bango bapesi parmi bakendeki na liboto ya ye mokonzi maku ezalaki na kati etango azopesa akabi makila bokonzi nde ebota faiblesse epai ya Zimbabwe ozomona donc parmi na kati ya libota na ye et même problème eye kose répété na baasiatique oyo bozomona ti lelo bomoni influence ya bachinois lelo na mboka na biso eza masolo ebele révérend Moon aye awa asalisi AICEM Association de l'unification du christianisme mondial mais ntango asali yango bandeko bomoni soki tata mokeli apesi yo likabo otombolela ngo mapeka boye te oyo apesi yo eza ye nyonso te moto ayeba na yo akatelaki yo ndambo alo soki yo bakatelaki yo yeba mpe moninga mosusu mpe basalaki nini po bato ebele tomonaka oyoka kaka ngai namona vision ngai batindanga mais eza kaka normal tata lamoki na ntongo alobi na mwana moko yokombola lopango yokombola ndako yosukola basani yokende na wenze yopangusa ndako na kati ya bana wana nyonso nani batindi ye te tondeni kotinda oyo ya yo eza plus spécial kodeka baninga alors que mpo na tata eza complémentaire yango moni banzembo nyonso ezoya ifo soki oyoki nzembo linga olanda monoki mbango lusaku mono lweno nzolele kuluvana kanti lusaku mono lwaku te lweno menkinge kitala eske ozondima mpe moningo ya yo wana sikokotala bato oyo baye nazopesa similarité parce que tine bozomona baasiatiki bazoya bapointe Congo RDC AICEM ntango ye epointe RDC parce que bayebaki bayekola biso bayebi na ntango ya président Mobutu me baluki nini molimo mfumuki mbango esika ezali molimo mfumuki mbango eza wapi soki eza na église kimbangiste te eza na batualaniste soki eza na batualaniste te eza na bapevalo ozomona alors révérend Moon asalaki nyonso azwi bamitu nyonso ya bapevalo mais avant zwa bango abandi nanu na soi-disant mariage interracial et le mariage interracial apointaki banani azwi ele ya Congo na Congo kuna bazwi Congo central na Bandundu ntango bake na bango kuna bake kobalisa bango basi ya Hiroshima na Nagasaki na Philippines. Donc bana ya Congo central
bakobala Hiroshima na Nagasaki. Bana ya bandolo bakobala ba Philippines. Ponani. Parce que bokonzi oyo mpubuki bango ayelaki mpona bayindo banso eza kozwana no royaume Congo. Bon, sikoyo mpubuki bango abimeli na aide ya Nkamba. Mindele wana bazoyekola. Si ozomona ye misu neti efungwama malamu te, okosama te azomona kutu koleka yo mutu misu efungwama monene. Nakoya bayindo babika. Ozomona bato wana baza na mayele dossier na bango ezalaki bafundi biso bayindo na cour ya tata Mokeli oyo balobi ke biso bayindo précisément bacongolais toparticipaki na destruction ya Hiroshima na Nagasaki parce que uranium biso bato topesa yango soki na bongo baza na raison to baza na tort. Parce que la raison parce que d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, l'uranium est outakia. Oui, il y a un bango. Donc ceux qui vont suivre les jeunes congolais, papa ici bango na basi na bango kuna, ni bali basali ni bapesi bokonzi. Effectivement, après ça qui bokonzi. Et qui nous venda, oya komaka évêque. Mwana ya Alfonso Ier. Hein? Na retour na ye kinu bemba botamaki lelo aza na Japon. Et parmi ba tête oyo ba utilisaki. Et ba tindi ye na nona 5 pour aya ko convaincre période au Conseil de la République. Hein? Vous voyez, il y a Congo Tangouane. Au Conseil de la République, il va convaincre les banques, il va prévaloir, il va convaincre les banques un message haïtien, il faut faire une bénédiction à l'événement monde. Après, si il va la liste, $400,000. Il va venir à Kiamosi, dans mon cas, il va Quantona, à bango les États-Unis. Après, c'est là $400,000. Pourquoi il y a un bon? Après, si bango. Et bah, Manaka et Bonga, il faut président Mobutu a une bénédiction. Donc, ceux qui président Mobutu a une bénédiction, et bah, là, il y a un Singapour, a eu baptême, Sikoyo, il y a un asiatique. Congo kotaka na boumba basiatique te. Donc ce qui Congo akotaki à travers le président Mobutu et donc on est ningaki koleka. Pas africain, to longwe na boumbu ya ba européen, to ke na boumbu basiatique. Kosomo. Mais les autres to pesa ba détail ebele te. Mais les teni wana bitumba esengaki ekundama na ntango yango wana atindi révérend King aye awa il fallait bitumba ekundama entre spiritualité africaine na spiritualité asiatique et na kati ya bitumba wana eza na baye baponamaki mpona babunda bitumba yango na ntango yango wana. Mais ma souci va me faire une distraction, il y a le lèvre, il y a folie à l'envers. Et dès qu'on a vu ça, on a n'est pas des aracas à tango, on a chargé une mission parce que tant au moins dès qu'on a un zingaku, bah où dit na makambo, on a pas y a bandé les couleurs na Portugal. Na bozongi yeda yaki ko convaincre koko na ye alobi koko makambo to uti ko kuta kuna en tout cas ya malamu ya biseko. Donc ça pour les Bouddha, à son valoir de l'autre côté. Dès ce qu'on s'y a pour a commis convaincu à quel point il va s'y coller à soi. Au sommet de 1485, 1491, 6 ans. Hein? Bon,
pendant 6 ans, Bate ya kaka Nzinganku ou bareka kaka stratégie pour ya bondima. Parce que ça la stratégie et la tango Nzinganku azui Bate na wanambanja Kongo awa. Ndenge kaka zozo Bate on a bayindo aku Nzinganku yemo. Hein? Kondima ya Nzinganku christianisme diwe ya bayindo baso. Mais si vous avez une babika, il faut que Nzinganku moko azala renoncer. Bon, non. Alors, un spirituel mosala na ezalini. Il faut protéger un politique. Un spirituel, il faut protéger un politique, mais nous avons regretté. Bato bazolo bate bazobundela bayindo epele na nzila Congo lelo bazaba anti-président Kabila. Quelle erreur grave. Pourquoi c'est que yonde kata yo molimo? Hein? Nana yebi sakanzoto ke esika wana eza libulu kopika. Eza molimo, oui mtakapaka nzoto. Siki nzoto amikambi. Eza liwa. Si vous avez un sundola nzoto, il faut que culpabilité et vous n'avez pas président Kabila. Pas culpabiliser Bino Mangomba Wana. Même au Lobaba, au Béné la Kankumukima, vous avez dit la Congo. Ceux qui vous ont protégé politique de la binoté, Boko Samba n'a pas Kalunga. Parce que Nzinganku, il y a ça qui trahison. Et ça nous a coûté une trahison. Elle politique nous a baptême. À quatre relations à elle spirituelle. Avant de ce qui vous parle. Bon, si vous savez que vous avez dit ça, vous avez dit ça. Dans la politique, nous avons dit ça. Constater les grands empereurs et à Rome. Hein? Azalaka prêtre. Il y a des empereurs, elle politique. Andimi religion. Lélo, ceux qui disent que connaît un spirituel, parce que les éviter, tout ça, il y a une parenthèse. Le président Kabila, dès qu'il a commencé à me conduire, alors il y a une salle. Il y a une personne qui a dit que nous sommes dans la carte. Comme il y a des gens qui ont dit que nous sommes dans la carte. Les mêmes erreurs sont que vous allez reproduire, alors continuité, il y a les mêmes effets. Nous allons le photo pour moi. Alors, les deux citoyens, le président Kabila est en train de dire et donc, il faut ça, il y a pour ça, ça peut être pour éviter, pour se renseigner. Ni l'état le 12 octobre 2002 dans le palais du peuple. Batanzi la Congo, l'air va commis pour nous. Il bosso, il n'y a pas conti. Probablement, ne semble pas présent à dire qu'il y a bossé la même au niveau pour Moukiba. Hein? Et, la carte de ça, l'empereur, le roi, l'Iboé. Désordre moko ebima kuna na kati ya sala. Wow, longwa, bima, kende, komete, nite, Comment on peut faire mon d'emploi à moi? Alors, il y a des bateaux, moins sérieux. Beaucoup si biso que moi, mon fumukima, nous avons l'église qui bangiste était. Donc, il n'y a pas de bien de modèle. Il y a un président Kabila qui est si pour ça l'église qui bangiste, il faut que ça banane. Alors, si vous avez un bagage, il n'y a pas de bangiste, il n'y a pas de mission dans le Congo. Il y a pas de banane. Mais ni ça la Congo, aux anga concentration. Na kuwela. Ce qui te bandeka koyekola bikabo ya mutu moko. Alors bitumba on ndeke bunda makina tango wana matondo na bandongo oite bitumba wana na ndenge bunda melaki ndenge to bundela yango président Mobutu atikali ko sa bénédiction te
ya révérend mo. Mais démarche ils ont continué tina lelo. Tina lelo. Oh les amis que elle spirituelle il faut que ça la makasi pour protéger Zingaku lelo. Newana suite ya kozala na boyebi lolenge wana bande konangai eza pasi potondi ma corruption que non pour nous défendre beaucoup de bayindo il faut pas foutre dans le monde. Ce que nous yebi on peut défendre sans intérêt parce que intérêt à mon nene yo moko yebi était ce qui bayindo babiki ça bolamo bana. Hein? Les autres vont dire ah waouh ndenge to vandi kindongo mo lunge batolo otoki toki. Mais ce qui est politique, essayez de mettre la sango. Hein? La tournée. Ils sont dans le donc vous allez aller dans le attends, il faut que l'État retourne à monter à monnaie. Si vous avez une politique, vous avez des messages. Hein? Mais maintenant, on a base à Congo parce que la société a dit que on a conduit ma culture. Ballon manqué. Alors, on a dit que on a dîné baptême. On continue à biso ici. Et maintenant, on continue à biso ici là qui, on est là comme un mec. On a dit que on a et le poya qu'on dit que ça là, que tout le monde est baptisé. Mais tout le monde est baptisé, il y a des soldats. Hein? Oyebite mokolo kwa pakola ki mafuta nini soka mitondisa ki na ngulu na nzoto soka mipotika ki ndenge ni le musupe na putu wana koko zwane ba newa sadi asa pasara ebike lobi na ko faka botutu epata tinzika kuwa zo fuka ma poazo otomona epe azo lobile na la tête. Si vous avez la question dans la tête, et vous avez un peu au bandalelo comme ils zémi gaïa. Nous sommes au besoin de se souvenir de la tête, d'indimina. Vous savez, si vous avez ça, et ça mon bonzamba loba. Vous savez, je vais dormir sur mon pisco. Tibo kiti wana bakeko zwa siko lipa baye nango kobanda lelo kwange sili valer lipa ya mundele nde koti na bomoi na yo baye bisio nzoto ya mundele kasi bongo nzoto ya mundele yo lobini ine ayomeli nzoto na yo kufi nzoto ya mundele nyonso ya koyindo kufi na mutu moko esikoyo mpona kolakisaki esili mpona biso bakomi koteka biso bato ya yamoba oyo nyonso bazwa batere bato ya liboso bakende na bowumbu eza bato bazwa batere nde bakendeki nsima ntango ekomi elengi nde bakomi kokanga bato na makasi alors lokola mindele bayaki parce que lelo boyebaka boye biso bayindo ntango tovandi na mabele na biso ntango tovandi na mabele tomoni bana mike bana il faut mobatela bana bino baparent mobatela bana na bomwana baye mingi tozali awa totonga mpe bandako ya banzete tozokata tema kosakana kaka kozwano ndako mpenza otie mabele te me so kaka bandako tozokata banzete mpona kosakana entre biso bana kosakana mpe kaka na bandako wana banzete estce lobi te banzete wana mpe moponaka ngo tomonaka ngo entre banzete
bavanda ki kota banzeta bololo wana ebotaka fleur à jaune oza kokata mingi banzete wana donc fo oluka mwa banzete eza mwa batutu wana omoni donc na kati esika ozali okoti na nature mpona esunga yo na posa na yo basusu bana basi bovuzaki mbanzi misisaki mbanzi bokangango suki ya nsima ne ya maboko bongo bozwa mpe bititi moko ezalaka na betape boye bosala yango basani sani ya matiti me bozolela na bino yango te mingi bana basi bato bazalaki na makambo yango bititi oyo ndenge asalaka zala donc elingi koloba ke ntango ovandi na nature na yo oyo oza nango mposa ozozwela yango na nature sikoyo soki bamemi yo epai me yo olingi oreproduire ndakisa bititi wana osala ngo mwana kopi okotinda bazwila yango na poto obi okotinda baya kozwila yango na afrique na afrique sike bakoya kozwa biloko wana awa mpo yo moto oyebi kosala osalela yango kuna siko mundele ndenge akutelaki biso soki biloko oyo ya mona awa po alobaka bakutaki biso leta sauvage selon bakoko na biso balaki mayele te selon mundele nayebi te na bino bandeko na nga bana classe obotangi baintellectuel po biso tobuka biki na biso na bomwana tomonaki kaka fo kobuka biki po biki ya tata oyo eza milondo me bino bato botanga ebele nani oyo akokokende kozwa bizengi atya bango na kompani na ye nani akoki kokende koluka babizengi kote bazalaka lobi bo bino babizengi boyena tya bino na kompani aza te oyebi ke meme mpona kosala bilanga ekozwa motu ayebi kobeta mokala bien donc misala nyonso elukaka bato mayele bongo siko mindele baza na posa kotonga mairie ifo baya koluka bizengi yako bazwaki bato nyonso ya mayele alors kolandela bato wana bazwaki na biloko na bango oyo bango bazalaki kosalela yango esali ke amerike emati mozososola bongo amerike emati nde sikoyo leteni wana ya kozwazwa biloko ndenge bamemaki bato bakonsidere ke mabele lokola eza nango na mokonzi te alors bisika nyonso yango tozoloba na bandeko ndenge tozosala mosala bango biso nyonso tolata bososoli moko mpo esunga biso tobikisa bayindo na bosolo bankumu ndenge bomoni bango boye baza bangaka kisi boye parceke ebele bokanisaka bateni balataka baza banganga baza ni banganga ni bandoki me mpona nini eleko esengeli bango bazala nde makambo oyo tozobuka siko esika nyonso mokonzi azali na ntango wana mundele atindaki batia eglize na bango donc esika mokonzi ya politiki ya moyindo azali to mokonzi ya mabele azali bazwiki mundele atie sikoyo sango oyo batindi wana chaque dimanche akobaki kosala messe mpo akotisaka bato esprit ya lola ozomona tata kunda ozozwa ngo ozozwa matondo mingi telemana baluka tala bato tata oyo avandaka na ngola te auti londres obetele nano mabo
zala nanu bongo ye ikabwazi soki bomonaki filme yaki bavita ye mutasalaki yango sikoyo tina toyebisi azwaka mpona kosala filme lisusu ya histoire ya boyindo ndenge bebelaki azwaka baelema eza likambo na ye kowela te yoko oyoki ngambe na ndenge nasala soki ozwi yaka bakisama epaitaka kunda azosalela toyokani nsima te soki yokeli na ere na yo bokoma concurrence bokana kobunda makanano likolo tata kunda ndaba moni biso toza motu ye aza nkango elikabo ye epana ebana ye nkango te yo lingo lekanga aye kokompletenga donc lokola ye abimisi mutuna eteni wana yo mpe mayele oyo oza nango yakataka kunda parce que epai na ye lere mosusu azwi mosisa ya katikati sikoyo misisa ya ekilibre eza yo mpe ndeko ozwi likambo oya kowelana na ye te onokamela bimisi filme na ngai eyaki bato batala eleka ya tata kunda te yaka bakisana bango lokola mpe basalaki oyo ya yambo bakokolisa na oyo ya mibale ebandeli kokoli toyokani kodani baza na likanisa bakisama nano te yo kolota ndoto lelo zela okokakasi mpona tata balongo te nde ntango sikoyo yo koya kosala oyo ya yo wana obandi kokundisa ye yo muta liboso koloka bazokundisa nga me yo nde ozokundisa baninga po likanisa esi ebandaki kota totokusa matondo mingi ndi na lolenge wana balongo ke babandi kokumba biso tobandi kokende elingi koloba ete bayeya mayele bayeya biso bakei bokonzi na biso esili bato na biso ya mayele na biloko na biso ekomi kokende alors esika nyonso oyo batie oyo mboka ezali batie ntango mpona nini ememaka bato wana mpe eza kosurveille donc timindele babandi bongo service ya renseignement eza paroisse mpona kosambela te mais ezali bien organisé service de renseignement moto akomedisa communion ti azomedisa communion lundi ti samedi na banyaka na bango bazosalisa misala samedi ezali mokolo ya korekolte l'information alors ntango bakoteya basala leki commandement koyiba te koboma te tosa mokolo ya nzambe kolula eloko ya mutu te kokosa te tokobuka lokuta te sikoyo lelo koya na tubela kozala kosala mwa fonction ya nini ya leki commandement soki oyaki mesi te yo moko lobi sango neti biso balakisaki biso ya bamikolo nayebi te mo ya biso bana mike sango meni sanga nga mwana ya kelasi tubela na ngai soki elekaki poso lobi eleki poso moko to mibale masumu na ngai mangoma ye aloba notanga barbi leki komandema nazangaki mesi soki oyibaki na nzungu nayibaki biloko ya mama na nzungu soki obundaki nabundaki soki olulaki nalulaki soki olobi ye tindenga moni basala mayele batya mwa fenetre moko tindenga tie litoyibo aza na kaye na biko azokoma soki amoni eza inutile atiki kaka soki eza na ntina osomosisi kaka mwana nayoki yo nasala ave maria somi tata wa biso